toza wenze te passe to nyoka wenze zate bosoma tiko fufu ndenge nini biloko ndenge ya kolia to nyoka mapasi biloko mbisi ko centre ville mbisi fo ma centre ville na menka. Oui, à propos ya mboka na biso ba accident ezosalama mingi souvent na bakati na mboka parce que badoda neza te soki badoda nezali okomona ke mutuka ntango ezoleka ekofrene ndambo mais ndenge badoda nezangi donc mituka ezokoleka mbangu wana bazokosala ba accident mingi bazokotuta na bantaba bibwele batu donc ezosenga mpe badoda neza na kati na mboka mpola ata de dodan mpo te mwa kimia sécurité ekota na kati na mboka na biso mais ape na moni vente ezoleka bia mpona wenze eza te bato mosusu mpe komona kolamba kaka fufu na ye ya pamba abino te tikaka na yaka nabeta coup direct na mwa mosuni vente ezokende bien totekaka na biso bima bien totekaka bien bien sûr toza tobomba biloko te nde biloko nde polaka totekaka fema bien taso rami moko jour moko totekaka fema bien rami moko mbisi jour moko siko mama nango oloba nini na bakonzi bakolanda biso awa na mboka ya mboka polo awa naloba ni mpe bakonzi tayaka ngai nazodeklare nde chambre fois nde eza te eloko chambre fois di na musika kuna batransport chambre fois di eza te moto atia so eloko malonga ata awa nde tobavivre frais tosukaka kaka ata awa azalaka na ye te tosala kaka bamanévre kaka awa difficulté awa bato bazosala accident dodane eza te na kati ya prince dodane eza te donc bakamio ezoleka vitesse bato bazokufa mpona bavitesse ya bakamio deuxième occupation na nga ezali mutu nga nauti mbanza ngungu nasalaka na mboka oyo te me nabokwami awa makambo nyonso awa mais eloko moko lisusu batracteur eyaki awa bakaboli na bato mosusu na mboka polo ta tracteur moko eza te bapesi ata mutu moko na tracteur na mboka polo te tozo souffrir donc tracteur fo euta minkau bita afata tracteur ya kosalela misala awa oyala zwi bandeko bakotoka mai yaya amemi mwa mai oka nyonso misa yo moto omemi omemi yango ndenge nini na maboko basimbisi yo te ezopese baegyptien nyonso tu baoyo bosangisi mwa mosolo kosala mwa esika oyo mwa association wana esangani mpo nayebi ete association esangani na baegyptien basangani na bacongolais basangani basala eloko mwa ya kitoko moi basala eloko ya kitoko mai ezobima mai kitoko mboka molili makasi tosengi courant mpenza nde kota mpo tozala bien ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoyi eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temo emisala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika essentiel tokomi mingi ya koloba eza te mingi ya koloba eza te matoyi eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temo emisala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika matono mingi bana membre ya bandeko balandi ya biso podcast télévision nga bino chef Nzamba Nzamba tozali awa na mboka polo boyebe te bana membre na mboka polo bomoni tozali awa mboka polo oyo eza prince moko route moko ya molai mingi olingo kende Kikwit olingo kende Idiofa olingo kende Bandundu olingo kende Inongo wana ete na opesa ete kumutula mbote bisika ezwami ye to witi nongo okoleka be awa bana membre bomoni ete awa eza mboka tokita
mboka polo wana bomoni biso wana euti daki kwiche ezoleka toza penzawa na kati ya mboka polo bandeko leo kama na mboka polo bali na wenze te chafu nzamba nzamba na yena sala be manakawa wenze ezali te wenze eza te na mboka polo biso na bino totuna na wenze eza te mpo na nini ngambo nazotuna basombaka fufu wapi basombaka poisson na bango Thomson wapi basombaka soso na bango wapi basomba penza bepisi oyo esengeli wapi biso bino toza kodécouvrir awa na mboka ya polo mboka bateke balobi ete wenze eza te bama bazoba bon ngambo na koloba te mpo nete nalibe mwa mopaya naye kokita awa na mabele oyo tozali na bamama tokosola topesa be elenge awa bango ete bayeba makambo ndenge ezali toza biso na bango kotambola ndenge esengeli na kati na ya biso podcast télévision mbote mama mbote papa boni mama te naza malamu papa biso mama mekalo koyebisa biso yo umelia oui na umeli awa vraiment nazalaka awa na umeli mwandambo awa mais sikoyo koyemela toye awa tokomona te pompe essence ezali te tala ndenge bana bali koteka baessence na bango moko bamitieli bango moko tozoyeba te wenze mpe awa ezali te eloko penza malongi ezali te oloba nini wana station eza te essence oyo baotia eza kaka papa moko akozwa mbongo nde na ndako apesi bana bana kodébrouiller yango amonike baoteka baessence mpona kosunga baninga mosusu oyo basta transport ba moto mpona komema baninga bazamba komema ba déplacement mosusu vraiment yango wana ndezosunga biso mais que mama kolansa ete bato bakotala ete mboka polo mboka monene mais landisama na wenze ezali te tokomona kaka makambo be boye tokoyeba te eza be nini eza penza be eloko nini est ce que bakonzi mo te bakita awa mpona kosala mwa wenze oui biso na mboka polo awa vraiment bakonzi mingi balekaka tomona pese toza awa kaka bato bazaka bato basalaka bisala bilanga boye misala mike kaka na toyamba te onge mo boye bie bato mo baya basala wenze en fait que sunga population bana koteka wenze zate koteka na biso ya mboka polo eza mutu na mbuta porte ndako na ye asombi biloko na ye quelque chose poisson makaya boatie na porte ndako bato baye basani baosomba mais bepise eza kabo. Merci beaucoup tomoni pe mama sali commerce ne ya sika one mama sali commerce ya sika wana somi biloko mpona kosunga kaka bato yango na somi makaya boatie wana baloso mwa batomate ndamu ka yango atie wana mpo baninga basomba tomekosona na mama topusana wa bwe libula eza te tosona mbote mama na ngai awa bomoni mama na bonne foi na ye asali mwa wenze ya sika asali commerce na sika azoteka mwa likayabo azoteka mwa litungulu mwa tomate azoteka mpe mwa likasa afeye mpona ete bandeko balia mbote mama mbote papa ozwi likanisoni mpona wenze eza te eza te mekaki koloba makasi mama bandeko bakoanda biso partout mona te bisiki ezwami bango wenze awa eza te eza te sikoyo mama na ngai wenze eza te bobika abe ndenge nini awa yo okoti avotya biloko noyo tobanda kosala ndeni mpona kolamba nayebi te merci beaucoup bandeko bomona ete mama atie mwa nini na yawa ndenge tozotambola awa makambo penza eza ebele ndenge tokontinue kosolola mpe na bamama na batata kotalisa bino toza penza na mboka polo bomona ete nde makambo ezali awa baza problème ya wenze mbote mama boni mama babi wenze eza te eza te ndenge toza wenze te pasi tonioka wenze eza te bosomba sikoyo fufu ndenge nini biloko ndeni ya kolia tonioka mapasi bo mbisi kosomba centre ville mbisi vo ma centre ville na menkao donc centre ville be menkao combien de minutes oumela te transport ati menkao combien eza 5000 menkao 2000 donc bokei to wenze me osala be na menkao ka wenze nde abia kula fo olia bia menkao bebita. Ok, merci beaucoup. Merci bandeko tozali awa bomoni ete awa milieu oyo tozali awa baaksida esalamaka penza mingi awa na prince oyo nde bomoni baaksida esalamaka penza mingi ndenge esengeli papa oloba nini awa apropos baaksida ezosalama mituka eza kobaluka oui à propos ya mboka na biso
ba accident ezosalama mingi souvent na bakati na mboka parce que badodani eza te. Soki badodani ezali okomona ke mutuka ntango ezoleka ekofrene ndambo. Mais ndenge badodani ezangi donc mituka ezokoleka mbangu wana bazokosala ba accident mingi. Bazokotuta na bantaba bibwele batu donc ezosenga pe badodani eza na kati na mboka polo ata de dodani pote mwa kimia sécurité ekota na kati na mboka na biso. Toza sous na problème ya ba réseau. Réseau na biso en tout cas réseau ezata. Réseau Orange, Vodacom, nini to le raté. Pose ango na passe. Ezosenga ke mwa ba antenne ezala. Batia biso na mboka polo tona besoin ba antenne pote réseau efanda. Okoza na téléphone mais pose à réseau donc il faut qu'il m'assoit toi que matana nzete likolo nzete to ke luka réseau musika donc zo pesa passe. Donc réseau donc baluka biso moye pote ba antenne ezala pe wenze ezalité. Merci beaucoup. Papa lobi réseau ezalité bantenne ezalitawa na kati ya mboka polo bali na wenzete bali na dodanité bali na réseau te réseau zo pesa passe penza bande ko toza penza vraiment na kati ya village mboka polo to so apena batata na mwe pe batata ba umeli ndeza bomoni oza wenze eza pe wenze na bango ya mbisi mais wenze zate mama zimwa likanisi asombaka mwa musuni oyo ya vive frère asombaka biloko oyo akenda kosomba ngo omona ye ateki na mboka wa batamboka balei mais tokoyeba biso na bino asombaka ngo wapi akendaka ndenge nini asaka nini pone ya et puis ba dépense ndenge nini salaka ndenge lekaka après tokota penza makambo ezebele mbote mama mbote papa boni mama bien papa mama tomoni na biloko ozo somba okay no somba ngo be wapi tosomba yango ta susu na centre ville ta susu na mikao biso ande chambre froide penza ezate tosomba yango centre ville na Pascali ta susu bikao tosomba biloko oyo mais ko chambre froide batimuso batalaka chambre froide ezate pona ezesika mbongo te moto so atie mbisi boye se bino pe bokosoma pe na talo wana bozana mbongo toza na mbongo to ba uta tosomba na centre ville bataka ba dépense ya batike kaka ba mnino etika mike yango bataka likolo yango ba yako tekela biso awa donc kuna na centre ville bosoma mbisi boye combien deti oya bike moko moko tosoma yango na 60 000 oza mwa minene wana oya mwa mike 55 56 BS 20 tosoma yango na 70 mais à peine moni vente ezoleka bia pona wonzeza te bato musu pe komona ko lamba fufu na ya pamba abino te chika kana ya kana beta ku direct na mwa musuni vente ezokende bien toteka na biso ma bien toteka bien bien sûr toteka to bomba biloko nde pola toteka fait bien ta so rami comme jour moko toteka fait bien ramo mbisi jour mo siko mama nango lobani na bakonzi bakolanda biso na awa na mboka kimpoko ya mboka polo awa na lobani pa bakonzi talaka ngana zo déclarer nde chambre froide nde ezate eloko chambre froide pour na musika kuna ba transport chambre froide ezate muto tia so eloko malonga ta awa de to vivre frais to suka kaka ta awa azalaka na ete to saka ba manœuvre kaka awa to saka manœuvre na minkao awa merci bandeko bokolanda na moni pe papa pe mwa liloba aloba wa ayako so mwa musuni na ye mwa mbolongo na ye mbote papa mbote mam papa oso mwa musuni na yo te na ye kotala mwasi na nga azoteka biloko awo onde mwasi na yo mwasi na nga yo siko papa bino pe bovandi na mama tovandi na kati ya mboka polo na mama ba difficulté ni oyo bino bozana ngwa na mboka polo toza na difficulté awa bato bazosala accident dodane eza te na kati ya prince dodane eza te donc bakamio ezoleka vitesse bato bazokufa mpona ba vitesse ya bakamio deuxième occupation na nga ezali mutu nga nauti mbanza ngungu nasaka na mboka oyo te me na bokwami awa makambo nyonso awa mais eloko moko lisusu batracteur eyaki awa bakaboli na bato mosusu na mboka polo ta tracteur moko eza te bapesi ata mutu moko na tracteur na mboka polo te tozo souffrir donc tracteur fo uta minkau bita afato tracteur ya kosalela misala awa ozomona donc tozo ko bapesi te pona ni se bino bacha bino à côté bacha biso à côté ko poto tu ya loko moko te après pour maso bacha bino à côté pona mutu mboka polo azali be mutekete yango bacha bino à côté te mutu mboka polo aza mutekete aza mukongo mukongo azali awa mais siko mutu akolandela biso makambo wana azalaka na ete makambo ba tracteur wana et puis be mai passe
pa iniki kutu mutu atia mai awa nde eza boye tozwaka mai pana ye forage oya pa iniki awa yango tosungaka yango donc biso nyonso tokendaka kuna. soki mpe motu mpe diaspora bien azolanda biso alobi ete atia mwa forage kota prince na mboka polo akobénéficie mpe mwa mbongo ebele. Me ye pa iniki wana apesaka ngo ofele te, apesaka ofele soki lelo nde eza boye apesi me nde eza boye lelo namoni ke 2 bidons 500. 2 bidons 500. Mais azo bénéficier quand même nde eza boye apesi biso mai ebele oyo tomeli awa. Mais siko lelo nde siko nda bandi koteka kasi asalisaka ngo na mbongo te fo azwa mwa bénéfice ata ya moke. siko papa nanga okoloba nini na bakonzi bakolanda biso toye na mboka polo wenze eza te, dodane ezali te, mai ezali te, courant mpe ezali te, bato bali kolanda kuna nzinga na okino te ke bajire mpe bakotungisa olobi nini? Bakonzi bakipaka nde biso batala mpe mboka polo ndenge bazotala minkao batala mpe mboka polo po biso toza na likia na mokonzi na biso batala mboka polo batala biso po soki bazotala biso te mabe. Merci beaucoup. Merci na moni pe papa pe aloba moi liloba mbote papa. Mbote papa. Olobi ni papa na ngai. Te biso na mboka polo na moni toza na sima. Po nini ba tracteur mo konzatini ba tracteur ebele. Mame azo bazo kabola ekomi poto sala misala ekomi ya mbongo. Ekomi ya mbongo pesi mbongo basali misala. Mais toyebi bien oui. Mazutu bazo somba nini nyonso bazo somba. To pesa ta mwa mbongo muke. Mais bango bakomi kolandela bato baza privé. Yango nde tomona balanda biso batila biso antenne loka liboso na mboka polo. Toza pembe na péage ne fin. Makambo nyonso soki na péage. Mais faut batila biso antenne connexion eza pasi pona kosola na mutu folo bunda kotambola wapi na zamba. Mais ça bien. Donc c'est awa tinde tutelemi awa. Réseau Vodacom, Orange, Airtel, Africell et les canapes passi bikoto telemi. Na passi na kola ozana téléphone bimisota. Obi misota la obenga yoka mutu ko répondre c'est que connexion exacte. Depuis na comité na tali pe connexion na ngata. Peut-être. Oh. Exact. Banzete no soto limwe ko. Limwe. Batila biso na antenne. Hein? Poto ça la bien. Un chef, bati la biso antenne, tous à la bien. Merci bandeko depuis na ye awa banzete to elimwe ngai. Na ko mona ka molili banzete to elimwe ngawa na téléphone na ko mona connexion ezate. Oh donc nde bongo. Oh connexion elimwe wa. Oh yango na ko zelaka Roni Malunda mabenga ngai awa ko benga te. OK. Do ba sadisa benga ko benga te. Oh. Exact. Omoni biloko ngwa. Nako zelaka do basadisa benga me ako benga te na ozela makambo atweleka ezabe ko lekate ou comment ezo leka ngote problème susu ya dodan en tout cas bakonzi batela la biso place oyo dodan ezaka na péage tina habitant mais espace oyo awa tozana dodan te en tout cas mitu ezo leka na vitesse. En tout cas, moi, je suis presque 400 boyo, yo mukata yo mukolo, moi yo 400 fait otala nan bien. Mais faut bâtir la biso moi des doda na mboka polo, pour sunga bisope. Faut mitu erozo ya effréné, malembe après 4. Mais ce qui était ce que za ozo mona mitu kana ezo leka na vitesse. Net pe l'état zate. Merci beaucoup. Merci bandeko na toko tambola na ba mama, bonde ba kotalisa biso awa, mboka ngo toye yawa. Toko mona penza wenze ezali te makambo penza ezaka be pasi na pasi hein mais eza mboka mo kitoko mboka polo kokoma wa penza eza penza elengi be mingi mais kokota wa pasi na pasi réseau ekiminga na koza connexion ndenge ni na bana na tiki kuna na centre ville na koza connexion ndenge na bandeko bali kuna eza penza kopesa pasi tata olobini pona bakonzi bakolanda biso. Oui, bakonzi bazali kolanda basunga biso po ya kosalisa commune Maluku pe quartier mboka polo parce que mingi na quartier mboka polo minka wazoko avancer mais quartier mboka polo bazoko landela ngote basunga biso basalisa biso na maimanso ezo kusala biso passe souvent ndenge tozokolo bango ba tracteur yaki balon ebele kasi awa na mboka polo tozo eloko moko te. Mais nyonso wana esalema kaka na mboka polo péage wana bazokoloba eza mboka polo eza minkao te mais bango bachange yango bakomisa yango minkao mais eza na kati na mabele ya mboka polo mais basili bataxon nyonso oyo eyaki ata moko to mibale
tozwaki te me bagrand fermier mpe bazalaka awa na kati na mboka polo tozokozanga batracteur mpo tozwa tracteur ifo kokende mboka mosusu ate kuna na minkao to na bita apres bozwi tracteur bokesala bilanga makambo etali wenze ezali te donc bakonzi ya leta basunga biso mpo na wenze basunga biso mpo na badodane basunga biso mpo na baantene basalisa biso mpo te mboka na biso ekende liboso biso mpe tokobetela bango maboko ntango bazwa kosala malamu. Mais lanisamba tomoni kaka bolobi forage ezaka moko bisika bato bazwaka be mai awa ezaka kaka awa moko. Oui, forage eza moko mpe efonctionne kala mingi te donc awa mai ezalaka problème makasi tomelaka kaka swati mai ya maziba mwa mai moko boye soki mbula ebeti bisika oyo ezaka mwa bavale wana soki mwa mai etonde na babase wana nde bokozwa mwa mai mais par rapport na batemps oyo nde tokozwa ndeko unique oyo basali mai wana ya forage nde tozokozwaka mai kuna toza na besoin ke babakisela biso susu na mai mpo te peuple azwa moyen ya kobikela. Donc longwa distance awa kote toza ti mai eza mosika. Oui, bisika mai ezali comme mai ya maziba eza mwa mosika ba 1 km to soit 1 km et demi pe loko na minute oyo soki bambula ekati okomona ke mwa bamai wana nyonso ekauki donc ekomi bapoto na bapotopoto mpo bozwa mwa mai donc moye eza te. Merci bandeko wana bomoni toza penza wa na kati ya village Polo na mboka Polo tosali penza moi 4 heures du temps pona tokoma awa bomoni te penza to tamboli eza penza musika boko na biso na kati na ya biso podcast télévision boko tala mboka Polo bomoni te bandeko yo basomba batia moi ba fololo na bango baza penza kitoko féliciter merci na mwana poto yo oya somba pe atongiawa fololo kitoko en tout cas ali mwana moko mayele na yebi ete yepa yebi ngai pete me na pesi kaka be merci na mwana poto asali ba fleur na kitoka asali pende loko moko malamu mingi et puis kokende kuna lanisama kuna pe atongi pe loko peza komona na toja penza na posa ba diaspora ya boye. Na biso podcast télévision toza na posa ba diaspora ya boye. Diaspora ezalite hôtel maka obanda kofinga président obanda kofinga bakonzi mboka obanda kofinga peuple na yo obanda ko comparer peuple na yo obanda ko ba yango bino ba congolais mitu esalaka te to libe na posa na ngote tana le mwana poto ndenge ta somba tana ndenge atongi boye kitoko na yebi ete na moni boye yango efona nganga na sepela tana ndenge tie biloko ne propre azomona penza aza penza mwana moko poto aza responsable akenda poto pona koluka pona tata lia mama lia famille lia et sepela ba ne ba sepela tuele kabe malamu mingi en tout cas aza penza mwana mayele atongi penza tala porte kitoko bali bosona ko penza na village na mona vraiment biloko abo il faut ko nganga il faut ko loba merci na bino ba diaspora oyo boko bundaka pona vi na bino boko bundaka pona venir abana na bino boko bundaka penza sika oyo esengeli te bokene me boko kende bwali ko tonga boza penza ba combattre a solo tata na ngai siko loba na bete biso masolo ba konja mboka ba yaka wa ba solo sabino na bureau quartier te to sala boyi bendengeni. Bon, jusque là, bakonza leta bazoya te même na niveau bureau à quartier pour baso sabiso to kosa nini pote mboka na biso ekende liboso. Ango nto kosenga bango basali sabiso bayokela biso mawa. Nzambi biso nyonso tozali peuple congolais. Basunga biso basali sabiso eza na ba quartier. Basunga biso tozoko tobeti pe ba 10 ans 15 ans tozoko zata mo salaire te. Bayokela biso pe mawa souvent pona ba fonctionnaire en général pe basunga biso basalisa biso kaka bakonzi oyo ya likolo bango nde bazokosepela kasi bakonzi oyo ya mike tozali kosepela te me bayokela biso mawata na basalaire basunga biso basalisa bafonctionnaire bafutama tozokotala meme baenseignant mpe ya mboka polo bazokodeklare to ya commune mobimba to ya Kinshasa mobimba baza 2 mois impayé donc ezali malamu te bakonzi bayoka mawa mais balendisa mitema na bango pote basunga population boye bongi. Merci beaucoup bandeko wana bokolanda elongo na Montréal Josué Mbungu na mosala kitoko aza kosala aza ko filmer penza malamu mingi bomone te kuna ndenge tokoti na mboka polo wenze ezali te mais to akotuna bano bali kozwa mai wapi
bano bali kotambwa na mai tala baonde batelemi na vélo ta bango batelemi ok association moko esali bango mai bomoni place ya mai yango wana bali kotoka mai yango tona bente tokoma tosolola na bandeko ya mai ndenge nini ezali ndenge nini bazokendele ndenge nini bazosala makambo tokasa biso na bino bomoni te bamama bakoluka mai mais toyeba te mai yango bali kosomba yango ya ofele mai yango telemi ezali fondation oyo eza drapeau ya Belgique eza okabela bango ya ofele ou bien nini ou bien congolais asala association na bato ya Belgique bamindela libite etika na sala forage jamais azwaka be koteka kaka lolenka ndenge ezalaka système kaka ya nini kaka ndenge ezalaka peut-être pe wana sali pe kaka bonne foi ndenge ezali en tout cas na pesi ngo merci na association yo mbali boso na ya na moni fondation yo na ebi yango te site Mboka Polo. Oyo da site Mboka Polo bomoni moko ya la zui bandeko ba kotoka mai ya memi mwa mai oka nyonso misa yo muto memi omemi yango ndenge nini na maboko basimbisi yo te ezo pese omoni ni kitoko tosola pe na bato wana ndenge nini bali kotoka mai mama azali wana bomoni ete merci na mokolo site oyo bomoni ete bato ya site basali bien merci na moto oyo eza publicité te na lei bien mbongo na ete bomoni dédicace du peuple égyptien du peuple égyptien bazali wana au peuple congolais bali wana merci na moni ete bolingo ezali na baegyptien nyonso na bacongolais tosangani bomwete topesali maboko bomwete ne batie asibelo oyo na sepeli makasi na baegyptien nyonso tu ba oyo bosangisi mwa mosolo kosala mwa esika oyo mwa association wana esangani mpo nayebi ete association esangani na baegyptien basangani na bacongolais basangani basala eloko mwa kitoko moi basala eloko ya kitoko mai ezobima mai kitoko ezobima mai yango eza mungwa mai eza mungwa te mai eza mungwa te menga nayebi mai ya forage eza mungwa za mungwa te na mekana no mai za mungwa te mai ngolo kwa gwa sukali yalo kwa gumwa bien oyo vraiment za mai mo naturel oyo kai faut melangwa oyo mai moko euti penza na se mai oyo bandeko mai kitoko merci wana tosola pena tata na moni aokengela mwa esika tosola na ye en tout cas merci penza bomoni ete bandeko bakotoka mai kitoko mai moko ezobima mai eza na mungwa te mai ezali kitoko ezobima mpe mai naturel donc mai akomela nde yango oyo régie des eaux mai akomela te mai nde akomela nde yango oyo eza mpe ya na kati tozokola kwa mwa sukali mwa mungwa eza mpenza kitoko makasi tosola mpe na papa awa tozali na ye nomoni mbote papa en tout cas merci beaucoup na mai na bino na sepe na mai boni kuna ça va bien benga responsable comme ça ya oya oloba mete responsable akoya tokosola na sepe na mayo nanu meka koloba toyebi baforage ebele ezalaka mamai moko ezalaka mungwa omelango yoki mungwa omelango savo ezosimba te mais oyo mpe savo esimbaka nini mpe simba nyonso eza bien eza na mungwa te eza vraiment mai ya bien mpenza ya source oui donc ce que botimbolaki yango wana botimboli mpe ya bozwi pa profondeur nango là il faut appeler responsable aza wana ya site. Oui, il peut venir pour me interviewer. Merci beaucoup bandeko bomoni ete mai ezali awa ya sisi mai kitoko ndenge ete tozali wana tokosona bandeko bomoni awa malgré wenze ezali te nini ezali te toyebi bino awa bozokopa eke mai kitoko bana bazwa na bavielo bomoni ete bana bazwa na bavielo bazokisa bazotoka mai bazozwa mai bazokenda koteka bazokenda kosomba yaya mbote ya toswana nayo boni bien. Oyo eza velo na yo? Eza velo bakabelaki yo? Te yanga mona somba. Osoma combien? 80 000. 80 000? Yeah. Osoma ki wapi? Papa Abwanda.
Siko 80 000 ezotinda donc bato baluaka yo okende otokela bango mai. Baluaka te tobulaka nde. Yo bulaka vélo? Vélo bula? Tobula na vélo tomemela mai. Bobula ngondeni sonne moto abengi yo naza posa ya 3 bidons ya mai abenga apesi yo afuti yo. Combien? Donc nyonso boye lokwa 700. Nyonso bo 700. Siko na journée osala combien de tours? Bon, nasala batu ebele. Na journée so lali butu penza lali okontama mbongo à peu près combien? Ba 25 000, ba 20 000. Siko mbongo no sala ngone. Musina futa na classe, musina pesa ba mama. Donc c'est moto eza sika. Teza na moya sika teza ya kala. Okota apeti bazamba na moto. Zamba te. Wapika prince ka. Siko mekana koloba awa bino bozana wenzete. Wenze zali. Mais bato babi wenze zate bwana wenze te. Wenze zana ngome kaya bongo ka. Osomba fufu wapi? Pa ma kizodisa. Osomba mbisi wapi? Mère nande na ebi communautaire. Merci beaucoup. Bon moi te toro soana ya pieto soana ya mbote ya. Bozana wenza. Te wenza malonge zate Wenze zate. Siko boye bosomba fufu wapi? Boliaka penza wapi? Fufu tosomba epa ma kizodisa mbisi tosomba epa mama ni kuna likolo. Combien de kilomètres? Eza kilomètre te eza musika va gravité na bar mo eza na maikio. Siko yo siko bula vélo na yo. Na bula na vélo. Oyo siko da vélo bato. Ba futa ka le 30. Te ba futa te eza ka ngana pesa versement samedi jour na na bula. Au pesa versement semaine mobimba. Siko mekano ko bisa bande ko podcast ba ko nda biso semaine mobimba. Okanisa combien? Pona eko matuna yo. Semaine mobimba pona versement to pesa 5 000 na semaine. 25 000 na semaine mobimba. Samedi ndeza jour na biso to bula. Siko samedi siko jour no mo sokina so bo bula. Okanisa combien? Ba 20 000 pe kokoka. Ndeza na forage so bato aze belé 20 000 30 000 pour kokisi. Semaine ayo. Obotsa fona semaine ayo. Olubani na bakonza mboka bakwanda biso na biso podcast na mboka polo. Hello, tena olubani. Merci beaucoup Yaya kombo nani? Je suis. Je suis. Oui. Donc yo ndengani vana siminde je suis yeyo. Merci bandeko bomonete village eza penza ko tambola malamu me bazana wonzete ne baza olela Yaya mbote telema koto sola oui. Mbote Yaya boni. Ozimai. Mena mono kangisi mai na biso zwa nino boy. Omoni ndeko kangisi mai na ye azoke nango. Toza penza na village ya Mboka Polo. Toza penza na Mboka Polo ba réalité zo le kapena na Mboka Polo ezali yango te. Tosenga penza ba konzi botia maboko na kata village Polo yo, botia maboko ponete mboka ikende liboso etambola be malamu. Yaya okangisi bidon na yo? Boy combien de bidons ozotia? 3 bidons. Et quoi ça ote? Yaya no papa laska. Tout le monde peut teka mbote boni. Merci mbote na opi. Yo po vanika na Mboka Polo. Te na uta ande centre ville na yaka ko sala cop na ngaya. Mais quand on ba réalité bato bazo bikawa yo moto uta centre ville na awa ita bendengini. En tout cas premièrement bazana na difficulté mai makasi ka omoni forage moko ka ndenge batoka mai awa donc eza penza batoka kango chaque jour te batoka kango donc dans une semaine au mona ka defambala moko donc pe na ba difficulté makasi. Premièrement na vraiment difficulté eza bango makasi nde ya mai awa kati na Mboka Polo. Mais pe no ki baleli wenze zate. Wenze pe zate kaka ndenge moni ndenge zo tambola ka na Prince Bongo kaka nde bachaka ka biloko na bango na se wenze pe zate. Merci beaucoup bandeko bomonete tata lobi wenze zate ko okolobani na bakonzi bakolanda biso. Bon na bakonzi ba o bazali penza kotalela biso na kosenga bango ke ba mekana ko soutenir po biso nyonso toza ba population, nous sommes les Congolais et senga ke ba meka ko chaba po bisika nyonso ba difficulté za ba banda ko tambola ba banda ko tala bisika nini bato bazoni okama beaucoup plus mais population zoni okama nde makasi surtout na intérieur koto awa kutu na koloba iza na intérieur te toza déjà na capitale mais population zoni okama po awa déjà toza na kati ya province ya Maluku toza iza déjà capitale mais tango bato bazokelela ba mai
mai ba wenze penza eza kitoko te ezo sala soni tango bazo benga ngo ke province ya Maluku e ko sala penza kitoko te na gouvernement et pas moko mokonzi oyo azokamba biso donc ekosenga ke soki ya moyen ezali baya ko soutenir penza population koto na makambo ya mai o etali ba wenze wana nyonso tout donc en plus pe transport lisusu ezoko ensemble penza difficile pour na population eza koto quand même biso ba coopéra to ta Kinshasa tozo ya koto donc to futa ba transport moko ezelevé tala lokola biloko nazoteka mais eza biloko moko eza teke nazula kango ba million tezaka mwa biloko moko ba di francs mike mais tango zo gaspiller déjà ba transport aller comme retour ba 20 000 ba 15 000 francs donc eza kitoko te donc ba meka ko sunga biso vraiment na biloko wana nyonso. Merci beaucoup. Merci beaucoup bandeko. Awa pe boy bindem. Ayuyuya, boy bindem wana. Boy biangote. Wana moi bala centre ville bazali wana tozali wana bomoni penza toza penza na kati ya village ndenge to ali kokota bande onde to ali kokende manaka na biso ko penza okoma tina suka ndenge toza otambola to kopesa be mbote pesa mbote. Ah ça va. Ah merci Njambe apambola yo comment on a Josi. Comment on a ni Josi. Ah otanga. Yeah. OK, qu'est-ce que point? Là de bimaki. Diabo bimaki D'accord. Tozali bandeko tokoti penza na se ya nzete mbote mbote. Mbote o. Babi awa nabina nzemba kiteke bena sandeni. Nabina mokili mano yakano tobina na. Yaka. Okimi tobina ya beta beta na mbote ata. Tata na ngai ndenge nini ko? Wane nani mama bébé. Ah yene mama. Ah bon mboko eza bien. Eza na kimia. Kimia. Osepe na ngwa. Na sepe na makasi. Ah merci beaucoup to kenepe na yawa. Moi li solo yakawa. Yo mutombeli moi jina yo yaka non. Ah bon mboko eza mabe. Eza mabe. Eza mabe. Eza na mabe te mais eza na ngo bien surtout na besoin de quoi ko dia besoin de courant. Courant botamia. Tena botamina tena yeko ya mais mboka molili makasi to senyi courant pela nde kota poto za bien. Mais ce que le banane taki oza jeune fille botamia wa. Otala pe fobima. Il faut bongsa pe moi suki na yo. Il faut ça pe makamba kitoko mais okomona awa. C'est vrai awa limité. Oui, eza bena limité pour misala ezaten somme sala bilanga te somme se ezaten. Yo o sala bilanga. To sala kabila. Oza mobile na yo? Na mwana na yo? Mobile na za. Ya za ndako ngana ateka na balabala yenda kweza na makati kuna. Do seli gablon eza yo? Do seli za mwasa libala. Na mwasa libala. Meko pesa no mobile no biza zo landa wana. Magaza ne atena pesi bize vele. Pesa onka mwa to yoka. Bolingo Merci beaucoup bandeko. Tozala mbote mama. Bonne maman. Bien. Awa bo moi difficulté zali. Na habite ngaza mpaya. Je poye. Ochiwa. Na uchi Kinshasa. Awa bo uchi Kinshasa awa penza awa na mboka polo oyo sani. Na yo tala bandeko. Donc kala tozo. Bosco moni awa vindenge mboka polo bazobika isepelisi yo. Ya passe. Vieza passe makasi mai courant ezate. Boye bisaka bakonzi mboka ba kotila bango courant ba kotila bango pe mai. Merci beaucoup bakonzi mboka mama lobi botela bango courant botela bango pe mai ndenge sengeli mais ngape na osinga pe patata nzambe apesa mama pe mobali pe awa ya mboka polo. Jamais na boy. Pwani. Non mekate. O mekate. Ya passe. Ndema be. Merci beaucoup. Merci beaucoup bandeko manaka na biso penza et komi penza na suka awete nyonso to comme na suka na pese ngo merci na bino tout beaucoup na biso na kati na biso podcast télévision kimia bota na bino nde biso bito kotemba la sima na bosete bino boto boza kolanda bo partager bo commenter tozalaki awa na mboka polo baleli Kouré zalité, maï zalité, wenze zalité, on met chef Winza Manzamba avant d'arabena wenze. Wenze zalité, et loko mori zalité, batubata koule la passi. Motosoka bimise loko, asani naye, ndenge sengeli. Ma appelle Ngal Baksamwa Liloba. Mboka polo bula batio, liki bu plateau. Mais moi mutio, ba wende, ki moi mutio, mais oula yuliki, ba député ba yakaka muta l'élection. Aba chef pia boy, soba chef de l'État, plateau ba équipé oui. Oh, mon cara plateau le batio, ba ministre te, ba député te, bata mandom mi bondo, député mo monde, oui, ministre mo monde, oui.
tieliezera ebi mandoma plateau mando machinki mafi miele de kamu 2028 le yaki abuli voter wenzelo wenzende mboka polo ba dodan ba mpashi ba le so ba famu accident batio le furungwe ba ke concours ba ke mikle permission le batio le ko furungwe ke shi anze shi aliko shi ale tsuro ke ka mubomo bula buka yani liki ampio wenzi liki ampio madia banteni rezole ngai silowe wenze mboka polo ndewe leki munkara inchome le vivre nkara mpashi nkababa ki kumisur leki munkara inchome vraiment mili viembori tsem kumele sumasia même na ngwa bien mais boye bien j'aime ali pamola. Merci beaucoup à Teke Kabari Yoko Chokocho Kabari Chocho à président Chokocho non. Merci de écouter Bembala Simakima Botala Bino de écouter bye bye. Biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mais sikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensial tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te